bandeko balandi ngote ezanga wabino ndeko yabe mais lese na biso zokande naye po tosola lisusu na mwa mabomba mingi mbala eleki tolobelaki Satan azalaka te tolobelaki mpe Nzambe aza esika nyonso aza te oyo bayebisa biso afandaka na likolo tolobelaki mpe lisusu les 4 êtres vivants na les 24 veillards tolobaki les 4 êtres vivants bazali bilima oyo Nzambe asalela mokili mpe bato bazalaka mine bazali mabele bazali moto bazali mai mpe mototo bango mpe bazalaka basi na mibali mai na mabele ezali bazalaka basi moto na mopepe nde bazalaka mibali tolobelaki mpe lisusu le 24 veillards contrairement ndenge toyoka na mikanda misusu tolobaki le 24 veillards bazali bato ya liboso oyo Nzambe asalaki bazalaki 24 Nzambe asalaki 4 races race noire race rouge race jaune na race blanche na kati na bango asalaki 3 sortes ya bato ya mikuse oyo tobengaka souvent bapygme bato lokola nga na yo ya bamoyenne na bato ya milai soki omoni barace nyonso 3 sortes ya bato wana bazalaka mpe Nzambe asalaki bango mwasi mpe mobali elingi koloba na race moko Nzambe asalaki 3 couples soki ozwi 3 couples 6 personnes fois 4 races ekopesa yo 24 personnes bango nde ba 24 vieillards tina na bango mpe tolobaki tina na bango ezalaki kaka babota bakoma ebele batondisa mokili tolobaki yango mokolo ya lelo tokolobela nini mokolo ya lelo tokolobela mokie lokuta mwa ndambo ya balokuta oyo bakotisa biso na motu po balongola biso mayele badomina biso makasi mpo bakosa biso na makambo ebele na kokosa bakosa biso na makambo ebele bakotisa biso biloko moko na motu oyo etikala biso lokola te Nzambe azalaka na likolo Nzambe azalaka likolo Satana azalaka na se lokola nyoka akosaka Eva lokola bakoko na biso ya yambo ezali Adamu na Eva lokola Nzambe asalaki liboso mobali sima alalisi ye pongi aye kosala mwasi mosusu bandeko balokuta ya bongo eza ebele ezali penza ebele ata na mikanda oyo tobengi mikanda ya science oyo batangisaka biso na baeteyeli bakosa mpe lisusu biso makasi baklase nyonso tokenda kotanga oyo totanga bayekolisaka biso biloko nini soki osali technique okoyekola kaka montage okoyekola kaka montage mpe réparation mais fabrication balakisaka te tala kutu ndenge bakosa balobi technologie batangisa biso balobi la technologie et la science qui étudie les outils et leur utilisation est-ce que vraiment bandeko formule définition ya technologie yango wana technologie eza art ya koinventer to ya koétudier outil na utilisation na yango nyonso wana lokuta eza na eloko moko te batangiselaka biso na baklasse oyo soki ofai na ndako balakisi yango pendant 3-6 mois okoyeba yango te eza na bandeli boye eza na likambo moko te oyo tokenda kotanga na bauniversité soki bafandisi na ndako bandi kolakisa oyo yango na ndako pendant 3 mois ou 6 mois okoyeba yango ata soki olingi oyekola électronique na ndako soki balakisi yo okoyeba yango ata électricité donc presque domaine nyonso ya vie soki balakisi yo okoyeba mais bakamataka batie biso na classe toyekoli ta molai makambo mpe ya lokuta ntango okosilisa yango okomi na mposa okoma kaka na mbongo ebele obimi ingénieur na ista obimi ingénieur par-ci par-là okomi na ndako okomi koreve okoma kaka na mbongo ebele nde bakosaka biso donc yango lelo toye tobeta mwa ndambo ya masolo nakobanda na wapi nakobanda liboso na likambo oyo Nzambe alalisaki mobali pongi alalisi mobali pongi apesi
abimisi ye mwasi mosusu mopanzi bandeko eza lokuta nzambe na bonzambe na ye akoki kosala aventure ya niveau wana te nzambe akoki kosala aventure ya niveau wana te nzambe asali biloko nyonso ayebi ndenge asali yango asali balikolo asali base balikolo na base esangani esali mokili oyo tozali asali biloko nyonso mibale lokola banyama na zamba bambisi na mai bandeke na likolo ekoma na ntango ya kosala bato nzambe abosana asala mobali nano ye moko mpe alalisa ye pongi mais soki otangi kaka na bible yango soki otangi na mokanda ya Genèse chapitre 1 verset 17 na 28 okomona très bien nzambe esika asali mwasi na mobali nzela moko mpe nsima ya kosala bango nzela moko mpe ayebisi bango bobota bokoma ebele ebongo boni ntango tokoya kokoma na Genèse chapitre 2 verset 18 okomona esika babible eza kokomake il n'est pas bon que l'homme soit seul soki okiti na 22 na 23 okomona ndenge nzambe alalisi mobali pongi abimisi mwasi na panzi nyonso na baaventure ya bongo mpo na nini baverse mibale eza kokabwa bandeko totunaka mituna te ntango moto ozwi makanisi na ye okangisi yango ke nzambe alalisaki mobali nsima ye kosala mwasi ozomona te ke mayele eza kolongwa yo bandeko nyonso wana eza lokuta makambo mingi bato bayeli biso bandeko na biso mindele bayela biso ya lokuta kaka po akomisa motu oyo zoba tokanisa ndenge tokanisaka lelo tolingana te ndenge tolinganaka te lelo bayebaka nini soki bato basangani baosala force alors tokotisa molimo ya division kati na bango yango tozalaka ti lelo boye ata ndeko na yo asali malamu ndenge nini okotikala kaka kondima ye te akotisa biso tondimanaka te or basekret eza ebele esengeli toyeba po tozala mayele ntango nalobelaki makambo etali baêtre vivant les 4 êtres vivants bango bazalaka source ya énergie bazali source ya énergie na biso énergie spirituelle énergie physique bazali source ya énergie na biso eza na lisolo moko ebetama na bible prophète moko Daniel avant batie na fosse lion asalaka ta moko boye aliaka kaka matiti ntango baye kotie na fosse lion moye lion alia ezalaki te pourquoi asalaki mabondeli oyo analia kaka matiti mpo ntango akokoma na kati ya fosse lion balio bamona ye lokola matiti alors basekret wana mpo bayebisa biso mpe toza bato lokola bato nyonso tozalaka na mesure ya kosala mpe posa na biso ezalaka te biso tozalaka kaka condamné na mutu na biso bakanga yango makasi eza na ndeko moko alandaki émission eleki atoninga mpo na nini ozolata neti ninja boye ye mutu zoteya obombi elongi nakoyanola ye boye ndenge naza kolata noir boye noir d'abord elakisaka force mpe noir elakisaka ebandeli ya nyonso noir elakisaka ebandeli ya nyonso likambo nyonso po ebima na miso ya bato ebandaka nanu na molili likambo nyonso oyo moto ata olingi osala likambo okobanda wana na makanisi na yo ekozala kaka molili yango tolataka noir wana na bandi na répondre na question ya ndeko na nga atunenga mpo na nini nalataki noir nazongi na balokuta eza ebele surtout na kati ya bible balokuta eza ebele soki otangi na mokanda ya Matthieu 28 5 okomona lisolo ya liseko ya Yesu soki otangi Marc 16 même lisolo babeti yango ndenge mosusu soki mpe otangi Luc 24 tina 6 okomona même lisolo babeti yango mpe ndenge mosusu ndenge moko mpe na mokanda ya Jean na Jean 20 obali na 20 tina 3 okomona kaka même lisolo wana babeti yango ndenge mosusu ndenge kosunga biso pesa biso bible tutanga nano baverset oyo Matthieu chapitre 28 verset obali na 28 tina 5 na tangi après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine
Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler le pierre et assis dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Wana lisolo ya liseko ya Yesu nani azobetango Marc. Soki siko toye na mukanda ya wana Matthieu abeti yango. Soki siko toye na Marc, même lisolo. Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et leur firent épouvantés. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Au moins, il dit solo moko, dans le Nouveau Testament, Marc abeti yango ndenge mosusu, Matthieu pe abeti yango ndenge mosusu. Et s'il était. Même l'histoire dans Mukanda à Luc, chapitre 24, au bandi dans le premier verset 6. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage comme contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et s'il était, tout ce qui s'est autant en balamoko pour tout le babi. Tout qui est pas Jean. Jean chapitre 20, premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple de Jésus, l'autre disciple que Jésus aimait beaucoup. Bandeko. Sikoyo. Natangi ba verset ya Bible. Pona kolobake. Mukanda o batagisi biso ngonga molai. Eza mukanda ya lokuta. À 90% ya mukanda wana makambo ya lokuta eza ebele. Mais makambo ya solo pe ezali. Sikoyo, lisolo moko ya liseko ya Yesu. Baye koli mine ya Yesu babeti yango différemment pona nini. Soki penza mukanda o eza mukanda esantu. Ekozana biloko ya boete ndeko na ngata. Biloko lo biso nyonso tomoneli yango pasi banda bomwana. Nzoka nde makambo yango eza nango lokuta. Moto nini oyo akoki koyebisa ngai ndenge na fandi boye. Na bato apôtre ba disciple ya Yesu mine oyo babeti masolo mine ya kokabwana. Nani alobi likambo ya solo? Pe nani akosi biso? Kasi soki mukanda moko yango moko ezoloka solo na lokuta, c'est que ça mukanda ya malamu. Bande konanga tonyo comme mingi biso nyoso zela moko. Sosi na biso ezali moto na biso efongoma. Tozo mayeli poto kosa mate. Soki pe tokena mikanda ya science. Okomona lokuta eza kuna makasi. Ndenge toza boy biso ba indo. Toyebika ka continent na biso oyo, toza na sud, bango de baza na nord. Lokola nord ela saka suprématie. Mais na tuna motuna oyo. Fleuve Nil et bani na centre ya Afrique et mati eke kokoya na Égypte. Eke kokoya na océan na Égypte likolo na nord bandeko. Est-ce que mai et mataka ngomba? Mai mataka ngomba.
mai eutaka nde na nord ekitaka na sud. Bon ndenge nini mai oyo ya biso ematiaki kokwea bon biso tokomi na sud bango bakomi na nord. Ata motuna ya bongo tokotuna te, ata motuna ya bongo pamba tokoki totuna kaka te. Eza pasi bandeko tokosami nzoka nde nyonso mingi bayebisaki biso ezalaki lokuta. Susi na biso ezali moto na kwe na ye esika azali apporte pierre moko po tolamusa po bandeko mosusu oyo bazala libongi balamuka mpe lokola biso po moto na moto aza na ntina oyo ayaki nango na mokili. Toye tokuti mokili bomonaka ata bandeko na biso basalaka politike soki bafani na plateau moko ya télévision déjà omona débat moko ebandi baintroduit petite conclusion esukaka na queue de poisson, esukaka kaka na queue de poisson. Bon kamata ta débat religieux, débat spirituel. Moto osala makambo ya molimo aza censé aza directement moto ya mayele. Boko mona botie bato ya biyamba mibale donc oyo tango akei na émission atiki le banda leo na opolisa. Ata muninga lo likambo amoni ya moso akolinga kaka kondima te to ndima na kaka te. Biso toza bongo te. Biso toza bongo te. Biso toza bongo te. Biso motu il faut sala. Motu il faut yeba likambo ya lokuta na likambo ya solo. Moto il faut zala bo moto na yo ozala na yango. Oteka am na yo te. Zala na am na yo oyeba ko discerner malamu wapi mabe wapi. Tolongo na ba lokuta nyonso oyo bakosi biso tamu molai. Moto soko zala mokili ozana tina oyo oyebi. Moto aya ya pamba azate. Biso mater nyonso oyo tozui baelakisi biso kaka biso nyonso tozala ba patron. Biso nyonso. Tango biso nyonso tozala na motuna biso tozala ba patron yango mabe ezokoma nini. Na tango ya kala banganga bazalaki bato ya mayele. Banganga baza ba sacrificateur. Bazalaki bato oyo aza na tina ya bomoi na ye te po bomoi na ye nde yango abonza yango na mosala ya molimo. Moto akoya na mbeka na ye ya tumbi mbeka apesi moto résultat. Tango baye kofinga banganga nganga ye moko ndako mokuse apesi moto mokisi ya mbongo nganga ye moko boye apesi une solution. Banganga ya lelo oyo toye na lokuta na lobi bien toye na lokuta tokomi na posa biso moko tokoma ba prêtre koleka bato toza koyamba nde esika bozoba ekomi yango wana oyo biso tolobaka pyramide renversée. Donc moto azoyeba mosala na ye te, moto aza koyeba mosala na ye te. Tango omibengami nganga omibengami moto ya mayele omibengami prophète oza po bato baya kozwa solution epai na yo eno bato bakimaka yo eno oyo bana kotorturer morale ya bato nyonso wana ozoba ya lokuta oyo ekoti biso na motu tozoyeba te esilisa biso bolingo ekotisa biso kobanga. Moto mwindu aza na bobangi moko impossible pe na soni talaka minoko na biso moko tozala bitenge tozala ba partie ebele tozala ba mot ebele na monoko na biso tolobaka mbote mais na monoko ya bapaya tokoloba ngo gentiment eloko eza te tokoma obligé ya ko raisonner na monoko ya bapaya nzoka moto ebongi ko raisonner na monoko oyo yo kaka pe yo comprendre ngo malamu bandeko tokosami ntango molai lokuta na ba classe bakosi biso na biyamba bakosi biso tozoyeba lisusu esika ya kofanda te tozoyeba pe esika ya kokende te nzoka nde solo ezali kaka pembeni na biso lokola mbala nsima oyo tosolaki mpona le 4 être vivant. Soki moto ya mayela kosala nini alingi expérimenter soki makambo soki mpenza mabele mpe mai bango nde ba être vivant bango nde bapesaka énergie eutaka na ba être vivant bango nde source ya énergie. Okomona moto mosusu po asambela apelisi chulai milinga ezobima ezorepresente mopepe apelisi bougie ezorepresente moto bato mosusu basalelaka mai bato mosusu basalelaka mabele bato mosusu mpe po asambela malamu esengi alia eloko moko po eremonte énergie spirituelle na ye mpo na nini te ata bakonzi ya mboka na biso basala ata ekole ya spiritualité bateya bato bonzambe toyeba nano bonzambe vraiment vrai bonzambe na biso toza ebele na kati ya Afrique soko tuli moto aza kombo ya koko proche na ye ayebi te nzoka po okoma moto ata okende na science nini bakosenga yo kombo ya bakoko na yo
grand maître Jésus akutanaki na difficulté abengaki bakoko na ye na kati ya Bible lisolo moko ezalaka kuna mokonzi moko aboyaki pratique ya kobengaka bamort mais ntango akutanaki na problème akende kokutana mama oyo abengaka bamort mpo azwa solution na likambo na ye mpo na nini biso kobenga bamort ekoma bondoki mpo na nini bapratique nyonso ancestrale na biso ekoma kaka bondoki lokuta yeba frère moko ayembaka ndeko nanga moko ayemba lokuta elataka zaka bakosa biso makasi bakotisa biso biloko moko ata na kati ya classe soki bakomi so kaka chef de classe ma moko automatiquement oyini baninga na yo oyini baninga na yo mbala moko donc ngona okoma moto nyonso bavard oyo ozalaka ne problème nzoka chef nzoka mokonzi ya bato nzoka moto aza liboso ya bato aza censé ya kolinga bato ye azokamba mpe ya collaborer na bango mais oyo tomonaka awa lelo te donc so bato kaka ofongolaka ata porte baninga soki oyambaka ata bato na porte okomi donc obimoni kaka yo mpona nini lokuta ekota biso na motu ekomisa biso tolinganaka te bolingo kati na biso esila lokuta bandeko lelo nalobelaki lokuta lelo mpenza nalobelaki lokuta oyo bakosi biso na babible mpe na mikanda ya bapaya ezalaki ngai wa bino ndeko yabe na masolo ya nzoka nde makambo toluka mosika ezalaka nango kaka problème na biso nzoka nde moto nyonso aza capable ya koloba mpe likambo esalami nzoka nde nzambe aza ya biso nyonso nzoka nde moto aza likolo ya milimo nyonso ya mokili nzoka nde bafukamelaka milimo te nzoka nde ezalaki ngai wa bino otikala malamu okutani mbala ya nsima